tokutana totala bandeko na biso baye faut soutenir bango. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle. Information, ya sûr. Pour commencer cette belle émission, salutations spéciales à toi, Luki Passport. Vous avez un convoiturage. Nakata Paris et Memo Bisegano Solingi, contactez Luki Passport pour rendre tous vos contacts agréables. Vous avez un passeport, n'est-ce pas, à Schengen, contactez Luki Passport. Salutations spéciales à toi, Patience Moukendi de longue jambe. Moi, c'est à Pembe. À côté de n'a pas salutations à toi, salutations à Francis Mundabi. La PCMO, t'es bon au Papilé Boaz Télécom, salutations spéciales à toi. Vous avez une image pro de chaîne YouTube, et ça a qualité. Il y a image, il y a propre, il y a goût. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Pro. Derrière la cam, tout ça, Yemoko na Oxy de la République, assisté et accompagné par Fire Basket, les patrons Bogos. Mesdames et demoiselles et messieurs, tout ça na avenue Toison d'Or. Toi, bon, on a à Bruxelles, na Katabela, tu as bino biso to tambola, biso to zuela bino ba information, biso to na Rolande la bino ba information na source. Tout ça na ba comédien na biso, les lots à mode balade, na ndenga Champs-Élysées, autrement dit na ndenga Bruxelles quoi, Champs-Élysées na bango. Tout ça à ce qu'on a rue principale, il y a 3 ans d'or, donc vraiment on a mouvement de circulation de Babaluka. Vous on a peu bande de Babaluka. Tout ça na Occident de la République. Ah mais ma biso ka to landa ba aussi ma. Tous les cas. Et là, on est là dans à plein Bruxelles, donc tout ça là, Ndeko, Batou,
baza excité au monde na ba acteur na bango nde ba mama ba impressionnant par rapport à bateau Yomoni. Non, en tout cas, ça fait plaisir. Moi, c'est Esther. Okay. Ça fait vraiment plaisir. On voit Aïe, la fille de Ouf, Charlie et Sobe et tout. On les voit plus à la télé et tout. Et puis, les spectacles qu'ils ont fait en France, ça nous a vraiment épaté. Tout à c'est là-bas en Belgique. Alors, les voir en plein, en live comme ça, alors, ça fait plaisir. Est-ce que Bogoyana? Et pourquoi pas? C'est les 31, je crois. C'est les 31. Les 31, vraiment, on ne va pas y manquer. On ne va pas manquer, on sera. Merci beaucoup. Même les filles, ils étaient contents de Est-ce que vous allez venir? Oui, je vais venir. Merci beaucoup. Et toi aussi, tu serais là, non? Yeah, je serai là. Ok, merci beaucoup. Toi, tu parles quelle langue? Dis un petit bonjour à tous les Congolais. Bonjour. Merci beaucoup, c'est très gentil. Laissez monsieur Sosamal. Excusez. Laissez passer monsieur Sosamal. Papa. Salut Tozana Vejunana dans Yeyo Veboni. Normalement na moni surprise la moni na équipe de rêve na moni baleki nyuso baleki nyuso na kati ya Bela na kati ya Bruxelles oyebi ke surprise na sepeli bino tout boye en famille na sepeli makasi ezali ka nduleve ezali ndule melongo musique au moins pe de bato théâtre baye ezo ça peine pas ezo salonde c'est nouveau c'est nouveau l'air baba leki nanga ya théâtre ba débarquer na Paris oui na bi makambo changer OK makambo changer automatiquement pour et salamate bato théâtre na ba musique to komi ko la to na poto biso tout c'est nouveau na sepeli makasi génération oyo benza et continuer boye ça la bien pour nanga est-ce que vieux Royana pourquoi pas ngai pe na sala théâtre je vais beta yo ngai ku danger ba RTL maloba wana ezangat OK ezangat na ko sala o mona page na ngai ko sala d'accord bana toi Belgique ka swebisi bango nini batoto ba ota bana lola bana Bruxelles to débarquer vieille moko aye papa aye na baleki nyonso boko sepela boko sala gâté baza bango moko te na ba mindele bazali bazolo ba langage na biso benini donc lelo dans les 31 les 31 un vendredi biso tout okutana awa na Bruxelles na lola bana province nyonso bozali awa biso pe bato ya Paris tokozela il faut awa penze za lola Paris tondaki ya film na Paris beta ko bana Belgique na raté na ozela date wana ngape il faut nazala les 31 dans les 31 pour na yenga moko te to yaki na mama mère mère ya olo ba mère mère akini mère alobika ko sala ko marquer présence mère ko marquer présence na sepeli ça c'est ma fille Aïda au monde le bandaki sepeli sangai il y a 5 ans passé l'air on a bi courage lelo akomi penza grand comédienne na donc biso tout comme kolanda na ndako il faut ya na ndako so comme na Paris faut ya baleki no ba besoin na d'accord merci beaucoup fe ngana ozela na ozela ndo to sola ki fe c'est la ngai mais on peut pas on les canons petit nanga félicitations merci beaucoup en tout cas à peine outi ko kota na makambo yo donc biso tout comme ba fan na yo merci na sepeli makasi ozo ko solo la kitoko merci ndingo moni ba pied bandimi staff nanga tout bandimi yo ba gims ba daju tout ozolanda yo na émission ko déconnecter zala tout droit normal merci beaucoup Vietuka merci on est ensemble au-dessus de la République dans les cas
Papa, toi, la personne mboka bongo. Biso susi na biso mboka. Président père la biso, mais susi na biso mboka. Donc bino na ndenge rare ya baboye balela bino fort. Donc on tikoye yo. Bas na biso ngo to oh. Merci yo bas. Bas mo ndé ba la mo. Ba chef to ki pa ba mo soutenir. Et c'est phénomène. C'est bien. Donc ouais la musique. Je vais bien la vie. Ça fait plaisir. Les 31. Maman Boni. Bien papa. Toza awa wapi mama? Toza na Matonge. Toza na Matonge ba na Belgique, ba artère na bino nyonso ba comme déjà na Matonge. Un petit mot tant moni ba artère ne sali onde. Et salinga bien penza dans na moni Congo en personne et salinga penda kitoko makasi na invité bande ko na nyonso boya événement koza kitoko ba mimika beya to kutani ba vie de loin ya sobe dans boya bino belé na sepeli ya trouve. Donc rendez-vous le 31 bande rotubaya. Ya baya belé penza ça. Famille il faut même bana sozana. Vraiment pona ko seka bana bayaya baleki to ya bakoko biso nyonso to sangana pona ko seka pona lokumu ya Congo. Merci beaucoup. On y go. Maman Boni. Eh, ça va, papa, ça va. Tout le monde a Matonge, au monde ba comédien na osepela. Na moni bango na sepeli vraiment dans ma selongo ezongi quoi. Na sepeli mingi vraiment comme on a bango na kati ya Matonge awa bandeko na biso ba congolais to yamba bango le sengo en tout cas le 31 mutakozanga te biso to kozala wana. Ba mama nyonso ba congolais nyonso de partout kozali boya to sepeli longo. To longo na ba stress c'est le cas qui malili. Si on to comme na soleil, ko to sepela, to sepela makama ezongi. Makamezongi kitoko donc to sepele elongo na bango to zala wana to sanga te bozabino moko te faut ya na bana pe bakoya bakoko pe bakoya batata ba mama la bengi bino de partout boya ebele le 31 mai ezaka na débouquet awa bata Bruxelles boya ebele ba mama moziki boya ba mama moziki surtout ba mama moziki so boye bikaka kitoko quoi bino ba mama Matonge bozala to zali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Impressionnant par rapport à Ndekono, à comédien mon. Wapi mimi ka bon baba ka kimi. Mama kimi ta. Atala ki baba kimi. Ye yo na simana. Ngala bi musungala zo mena mondo ya kibate kimi ongo sanga soni moko. Ngala lugelo moko. Lugela mimielo. Allo bien ma sake mkasi. Alya sanga. Oh apeyo. Bonjour mon ami, mia zui cadeau pa mama. Mama pesi mimi makati banda omelela mbondo na kimite mama kolo bilanga na za makati okase mimi akimi ona tele on internet la buki kabi ngapi pe bona senga soni. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aïda yeyo. OK. Boya. Ba comédien na biso ya kini ba ye awa donc boya bino nyonso boya ko sepisa bango. Aïda yo na simana. Aïda lebi bon Aïda moni la. Sali on ndenge ni moni siko na ndenge ya boy. Na moni ye mama c'est bien. Ezali plaisir quoi. To talaka na scène. Masolo to mona wana boy to ni to mona yango. Bandeko nyonso ya Belgique bisi ba on. Bandeko ya Belgique boya to bengi bino so boya to sepisa bana.
babana baleki bana vie de loin azali awa yeme yazongi lisu de retour vie de loin wana votre biso monene mimika bongo pe donc tomoni ye ba plaisir. Merci beaucoup maman. Maman naturelle Albertine Tampo. Maman naturelle Albertine Tampo tozanaye. Bapesanga koma naturelle kaka awa na matongi nateka katanga usi ya mboka na biso moko. Mama omoni bana na yo bakoko na yo. Na sepeli na bana na ngana bakoko na ngato wana susi ya mboka na biso vraiment. To bongisa mboka na biso to zonga. Awa tozali obalobaka toza bampika. Toza heureux awa te? Ah bon? Oui. Malikoza na poto batoka nza poto oza heureux. Ah botika quoi? Botika biso. Olembi ya mama. Bona kolemba te. Ouais. Nzambe poni nzambe apesa biso kulero apesi biso pe na bomengo ata na ye awa naza na susi ya mboka na nga loka moto aluka mwana maternité naza heureux awa te mawa na baye bazali kochange azwa akoma o belge ngai te ngai aza toujours congolaise. D'accord. Voilà. Maman bandeko nyonso o batali yo bana o nyonso balibaya mpona événement le 31 oyebisi bango toyebisi bango bazala bomoko babongisa mboka na biso totika songi totika bilobaloba mboka eza ya biso nzambe ayebi mpo na pesa biso mboka wana tozokamata richesse na biso tokopesa na bato bamingizila non merci beaucoup. Merci beaucoup maman Albertina. Au revoir. Mais elle est où Tanti? Toza awa donc toujours continuer dans FC Bino, la série continue. Toza na MTK Love. Boni. Bien, ça se passe. Oui, ça se passe très bien. Au moni batuno se pela là-bas en Belgique. Salut on est. Salut bien ma casse na moni MS, na moni Invictus, na moni Bawaria Belé, na moni moko Fali Poupa ya Roncia. Azawa. Roncia il est avec nous. Roncia il est avec vous, avec nous. Roncia. Ça te fait quoi? Ça fait plaisir, ça prouve que ce qu'on fait, ça atteint beaucoup de monde et ça leur fait déjà beaucoup plaisir. Mon numéro c'est le 090. Merci beaucoup. MTK Love. Oui. Est-ce que les 31 tu seras là? Je serai là non Sangate. Bana toi bela ba Bruxellois nyonso bisa bango. Na bengi bana tu ya bela ba Bruxelloise boye belé talaka bana mboka. Toi ko sekandeti na film ya la baille ya la popo. On a sombi billet ya ko somba le 31 photo buka borwana. Boye belé vous serez pas dessus. Merci beaucoup. Ni maman. Bien papa. Toza awapi. Alors, tous on a chaussée de Wavre numéro 30, Namatongue, Galerie d'Ixelles. Ok. Chez Candy Beauty, c'est moi. Ah, Candy Beauty, tous on. Ngaye Nzambe Parolos. La vision niveau Parolos, elle est l'odeur, il y a Rosarana de quoi. Oxy, il y a Rosambe à route, toi, na Candy. Tobimi quoi. Impressionnant par rapport, il y a actrice, na acteur, non, moni bango. Et ça, l'on en tout cas, ça linga plaisir. Na sepel comme on a balek nanga, enfin lek nanga ida, ma jumelle à moi un peu, petite nanga, na linga bango trop, comme on a bango la porte toi, na sepeli vraiment, na sepeli. Bah oh non, ça va participer pour avoir arrivé na bango, merci beaucoup. Tous allons les 31, c'est ça? Les 31 vendredi déjà. Vous les 31 pour tout le monde. Tout le monde le 31 pour moi on n'est pas changer moi. Fali Poupa, on a Fali Poupa. Et baby. Oh, quoi fait Zanana Ketchup. Ya ensemble. Merci beaucoup, Oxy de la République. Merci beaucoup. On y va. On y va. Je suis même pas maquillée. Je suis avec Maman Malou Bomboka. Yeyo, Boni. Bonjour. Et ça, on est moni banana yo, bandeko no baye. Ça s'appelle ma case.
Rendez-vous à les 31, maman. Avant les 31, on va aller dans un restaurant. Tu vas aller dans un restaurant. Après, tu vas aller pour après, tu vas aller pour bateau tout barana Belgique wa baya to kutana to tala bande on amso ba il faut soutenir bangoti. Merci beaucoup mère. Lelo Bruxelles Belgique eza tombé. Ah to za salon a Kandi moi nanga moi simsus. Nana bane belé. Ba onyo ba bana nana bane belé. Belé président. Donc, merci beaucoup, maman. Merci. On y va. Depuis Tobandaki, Bomoni Totamboli, Tozo continue Kotambola, et puis Togo chité pour la journée Lelo. Awa na Zamunda, toi na Bruxelles, Toza na Matongé, juste tout autour. Toi awa pour se détendre, moi au lia pour journée sila. Donc journée à l'élo, tout ça les bino journée n'engin ba comédien na bino ba tamboli. Tout d'ici émission na biso derrière la carte tout ça qui na yemoko oxyde de la République. To répéter to bisi ba to bandeko boya bino nyonso les 31 oyo boya ko somba ba billet na bino bo somba ba billet sont déjà en ligne au côté na to se ka Schengen plus 243 reçoit lien ya ba billet o eza déjà en ligne pour na osomba billet na pour na les 31 kozanga pe pour ba billet comme na suka. Soko umeli orozanga billet orozwa billet te. Comme na suka émission na biso derrière la cam to sa bongo na yemoko oxyde de la République assisté accompagné avec Fire Basket le patron Bogos. Aussi cette émission na biso alelo salutation spéciale à toi Balobi Lucky Passport encore et toujours l'unique le seul qui me reste mon kondaba convoituraire nyonso Lucky Passport salutation à toi salutation à patience Mukendi de longues jambes moi ça pembe à côté ngungi na palente à côté Léona Massa nanga ruminige matomo na zola room j'étais sali Balobi Kandi salon Kandi netia ko sakalate mère nanga Malubo Moka donc na pesi mbote na pesi mbote na bana tout ya Bruxelles merci na kei na senti que Bruxelles les amis musique donc comme la souka émission na biso on se voit à la prochaine bolandi biso na image prod chaîne YouTube ezo pesa bino image obozozwa souka oxy toleka loko les ali entrée ya moya konya kutango beta kokoko bako bana bino entrée il y a caca il y a biso ok maman Ali Kampa la salle oui ok il va saler na Liban gastronomie, en fait, gastronomie congolaise présentée dans sa splendeur. Naloba, toujours la cuisine congolaise est la meilleure cuisine de toute l'Afrique. Amen. Et tous amis dans un restaurant à Boété à Bruxelles, maintenant on a. Zamunda. Et plaisir, et ça, on a la légende. Voilà. La DSOB. Koili Kofi. Aïda, la princesse de Zamunda. La princesse de Zamunda. Franchement, lui jaune à Lilala, bien coiffé, bien maquillé. Voilà. Candy Beauty. Candy Beauty. Napla à Zamunda. Bonjour. Il y a un autre d'arabe.
Ah ouais? Ouais, tranquille. Ouais, t'inquiète, après on va arranger la table. Merci beaucoup. Très bon. Il est bien. Il est ouf. Bon, mais la maman. Hein? Ouais, mais la maman. Mais eux, ils en auront éco-tisseli. Éco-tisseli, gaga. Éco-tisseli. Donc, c'est bon, franchement. C'est bon, hein? C'est trop bon. Mais vous savez, il y a un snap. Vous savez, Alors, Maman Tété, on voulait te dire un grand merci à vous, à l'espace qui nous a accueillis. C'est tellement important de soutenir nos frères. Aujourd'hui, c'était une surprise grâce à notre ami Zaga qu'on est là. Et on vous dit d'abord félicitations parce que vous êtes une entrepreneur congolaise entrepreneur. Un grand merci à vous que ce business aille encore plus loin. Les artistes congolais ont besoin de vous. La culture, comme vous le savez, c'est pas forcément la musique, mais c'est aussi la comédie, c'est aussi le théâtre, c'est aussi l'humour. Merci pour cette importance que vous avez accordée aux artistes congolais. Pour nous, c'est une très grosse contribution. Et avec la complicité de mes amis et collègues, grands frères, on dit gros succès à Zamunda et on vous applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour la bouteille de champagne. Prochainement pour vous. Je n'ai pas insisté. Et puis, merci aussi à toi parce que tu as Elle est au courant, toi? Non, je vais. Vous êtes encore là, de toute façon. Nous, on est encore là. Il faut laisser les affiches pour que vous partagez sur nos clients. Je viens avec. Et le flyers qu'on peut laisser pendant les semaines que nous avons. Comme vous soutenez, que vos clients aussi. Sinon, beaucoup de submissions bien prochainement, vous savez là.